Coucou, bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille. Je sais que vous êtes là nombreux en train de nous suivre. C'est pourquoi, moi, votre humble servante, je vous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. En tout cas, aujourd'hui, c'est le 14 décembre 2022. Nous disons merci à ces dieux-là pour sa protection. Il nous a protégés durant toute une année, depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, malgré nos fautes, malgré nos défauts, mais il nous a protégés. Voilà la grande famille, je viens vous amener Maman Olive Lembe, l'ex première dame de la République démocratique du Congo. Elle est là, na siège, il y a Maman de Fente Tchala Mwana. Aiko rendre hommage na ye, aiko kabola mawa na ye, ndenge kakazalaka motema monene. Mama ni mama, elle est toujours là pour soutenir les artistes. Aiko compatir, voilà, aiko compatir. Na famille où eza éprouvé, c'est pourquoi biso pe lokola tolingaka bino mingi la chaîne na bino oyo bolandaka à chaque fois yango toyeli bino bomeka mpe kolanda ngo bomona ndenge mama ni mama aiko compatir. La grande famille, c'est pas facile de perdre quelqu'un dans la vie ou dans la famille, c'est toujours difficile. Nayebi que na lobango na baton ya détresse boye na pesaka mingi exemple ya mutu oyo abelaka maladie ya minu. Mutu abelaka maladie ya minu, soki yo nano bela linu te, mutu wana azolela douleur ya linu okoyeba pasi o mutu wana azoyoka te. Mais soki eza kaka ke yo deja obela minu, omoni ndeko na yo azolela minu, okoyeba pasi wana ndenge esalaka. C'est pourquoi je veux juste dire courage à la famille éprouvée, la famille de Mama Tchala Mwana et la famille artistique Mobimba ya monde entier, parce que Mama Tchala Mwana azalaki mutu oyo ayebanaki partout dans le monde, azalaki kaka artiste, la grande dame de Mutwashite, mais ayebanaki un peu partout dans le monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui Tomeme Libino Mama Tchala Mwana na chaîne Nabino o bolingara mingi. En tout cas, la grande famille, que le bon Dieu vous bénisse. Mama ni mama nzambe ya pambola yo. Pourquoi na lobi nzambe ya pambola yo? Parce que nous voyons vraiment que au compatisaka au compatisaka ozala wana kate na era esengo, mais ozala wana a tomoni papa na biso Claude Machala, Claude yewana son mari, son époux, il y a de fait na biso atiki biso yewana avandi. Donc nzambe vraiment a pesa ye makasi. Toyokaki ba audio o elekaki Mama Tchala zoloba que non, elle est toujours kabyliste, elle restera kabyliste avec tout ce que le feu Musée Laurent Désiré Kabila, le père, a fait pour elle. Jamais à Kokiko changer. Voilà pourquoi Maman Olive Lembe a compatir, étant qu'être humaine, étant que congolaise, a compatir, ndenge biso nyonso tozo compatir na pasi ya oh Shadari Pazaliawa. Oh là là, nzambe vraiment asimba mitema ya batu oyo ezoki sami. La grande famille, je vous aime de tout mon cœur. Nzambe a bondisa mitema komona papa zolela boye, ça prouve que il était vraiment amoureux de sa femme malgré les conditions, malgré tout ce qui s'est dit. Mais nzambe kakande ayebi lobi ya mutu, nzambe kaka nde ayebi mitema. Na otika biso na mwa loyembo oyo ya nzambo alizizila tomeka mpe kolela mama na biso Tchala Mwana na nzembo oyo, tellement nzembo oyo réconfortera makasi. Nzambe alizizila ya la femme Tamar, tomeka le nzambien tolanda yango ensemble avec vous. Que le bon Dieu vous bénisse. Si c'est pour la première fois, abonne-toi, aimez, partagez et puis commentez. Nzambalola akopambola yo. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission.
soki nzambe azongi te nde tokutani lisusu na mikolo mikoya. Nzambe abondisa mitema oyo ezoki esalaka pasi. Je sais que ezalaka pasi ndenge loyembe moko yemba kobungisa mutu ezalaka toujours pasi. Voilà, merci beaucoup na bino nyonso oyo bolandi botikalaka toujours wana na chaîne na bino bolingaka mingi. Nzamba pambola bino, tokutani na balafima. Merci beaucoup. Nzamba luzizila ya badara ya mangengenge ya luzizila ya badara ya mangengenge omelanga bamoto napelisa na vie zipelanga mabulo yo na timola 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 timola. Amina boma moto, yo chelanga na se. Amina boma moto, umelanga moto na zase mwana na ya. Sokolongo lisonye, ekolongolo nini, ekolongolo nini ya ya. Songyo tombolinga ye, ekolongolo nini, ekolongolo nini ya ya. Sogyo besinga bana yonani salanga bola muna sepela mbulo yo. Amina boma moto, Amina chilanga na se. Amina temporize, Amina regrette. Amina s'il te plaît, Amina boma moto. Amina yo peti na yo, Amina boma moto. Amina yo leki na yo Amina moninga na yo, ngayo yo lokola Lazaro. Amina moninga na yo, Amina boma moto. Amina sipa batu, Amina attention yo, esengi yo chama loba. Amina solola bien, Amina yo petit na yo, Amina solola bien, Amina yo petit na yo, Amina ya bomwana, Amina ya kodime, Amina ya kokola, Amina ya bopakalanga, Amina temporize, Amina regrette, Amina na sengi bolamu, Amina na sengi loboko, Amina na livre ba souvenir, Amina kobosa nanga teo, Amina baboti nanga, Amina libota nanga, Amina, Amina ye, Amina, Amina boma moto ye. Ay, Amina boma moto, Amina boma moto. Bamoto na pelisa na vie, Amina chama loba, Tokyo zananga.
na